Salut la famille, salut à tout le monde. Bonjour Nabino, bonjour Nabino, bonsoir Nabino, ça dépend quand il y a Obozali qu'on a vraiment une seule Nabiso. On a pu bino bon week-end, Nabino Nyonso, partout où vous êtes dans le monde entier. Week-end malam, le but vraiment, en tout cas, tu as jali karandé tous à la caba. Le but vraiment, bon séjour à Maman Belleville, candidat patron en direct à Belgique. Vraiment, séjour, le but événement et les cas, en tout cas, qui toko makasi bande konanga toko zala wana vraiment pour repérer bien bilili balobi et indine la Belgique tombé tout le monde ba maman la biso à Londres vraiment ba kiti kuna donc vraiment ma cambézende ya minene wana balobi famille bota ya sir voilà la famille avant to kota na sujet na so na elibino bande konanga to beta mo mukie lisolo oyo eza lisolo ya film na biso balobi film na biso en la vie de Tegra c'est vraiment triste film moko et ça la passe et ça la vraiment passe bande konangai mais toi na choisi film au Poutine est-ce que comme la biso Poutine yemoka ki akufi article biso histoire oyo en tout cas bela a mystique ben va za mutu mususu na ba ki film oyo funa ya lango vraiment na ça lango analyse yango moko pinza non c'est lango pinza analyse yango moko parce que film oyo vraiment ça ezoko édiquer biso film oyo eza na émotion to ebi ke belle vie assez la biloko ezaka toujours na émotion na kati assez la toujours ba film bien mais on senti que chaque film ezoyaka ezalaka kitoko donc bon la film mo beaucoup comparons là ezaki donc à chaque fois tant azo comme ba film eza toujours ka wow en tout cas félicitations à toi Poutine de l'écriture na koya na nini ya film na biso vraiment faut na ya tu as vraiment ko beta masolo film parce que film ezo mériter kosala yango ba promotion kolobela yango yango moko vraiment sans pourtant to kota na makambo susu alors lelo vraiment na elibino likambo babi mama na likambo na elibino ya likambo ya joujou o biso to yebi bato internet ndeka internet en kindara to yebi joujou bio to yebi bio makam na vraiment lelo yo a se permettre pe ya koya koloba ko dévoiler lo mo boye o bato peut-être na ba commentaire baloba ke za bongo te abwaki alobili mutu te mais aujourd'hui lelo vraiment aye ko confirmer biso na bi pourquoi aye ko confirmer parce que azam moko ya bato ngambo donc tant aye ko confirmer c'est que ayo kaka déjà que asalaka ma chérie mon frère asalaka ezakali alobela de belle vie donc il vient nous confirmer balobi muto azana bino te azakala ngambo wana tant aye ko biso makambo fu bondima parce que azalaka na ngambo wana vous comprenez tellement dans ngambo tant alobi makambo mais la façon dont il parle, on sentir qu'il y a le bango pour ayoka, ayebi déjà qui est ezalaka bongo. Alors sans plus tarder la famille on tire la vidéo to mekana ko landa ndeko na biso et le ko intéressé nga na vidéo c'est parce que na okaki combo ya belle vie et côté ki na kati. Na combo belle vie côté ki na kati parce que bato muso ezaka tango bato bazo loba kazo bwa ka lobe la belle vie azo sa bato ba mona ngo ba vendre bato muso ba loba te eza bongo te. Alors lelo vraiment na lukana ti la bible toza vraiment ouvert ya ko ti la bible mekana ko landa bible moko ndenge ndeko la sa lobby a préciser très bien malgré na za nga mais a préciser la famille no ti la bible to landa nga na bible et puis to ko kutana après ko landa ba message oyo ya ndeko la biso joujou bio donc a bukeli pena ndeko la biso ba bordir alobi pe ebele zali oyo ko loba ya internet o internet même ça son gambo bandi ko nga to yo kaka to yo ka après on se retrouve après na bi peza ngamo na za matio no ya ebele ya solo peza ko miyo ka pe o moko na boko kota ya yo moko peza place moko gume na boyi biso beaucoup de kaka et comme ça total télévision il y a un moment qui non distraction va te trouver comme dans mon TikTok vous même dans sur méga nae mais beaucoup c'est là parce que ma arte besoin ça là biso moyen tu vas la bien les études tu la biso va vendre tout ça là va bordir parce que biso tout bordir comme dans 2000 personnes va taler au balamoko au petit bordir ma casse 3000 personnes au taler au balamoko de côté la page pas besoin les cabojino et on va te baïbina Sungi, ça m'a casse, main noire et beaucoup de temps, tina théâtre. So, je vois qu'il m'a coqué à Pouya Poto, ils ont été beau réussir. N'a mon comité. Bobo qui s'appelle Swana Jérémy. Kakayo dépôt bima. Au bois qu'il a qu'à belle vie à la bataille. N'a pas pour mon touté. Mais n'a pas mon tassi là. Mais au bois qu'il a qu'à belle vie, j'ai tout ma casse. Ma casse. Tika.
eza ngonga yake silaka ozomona mai nyonso asaso atomoni mai atotia yango na kati ya nzungu obombi yango suka nango na se nango ezalaka na mwa moselu mpo eumeli attention yaya baarte mosusu osala ezosepesa tiso ata na communauté te liboso oyaki na yo bien bato bakopia peut-être osala nde makambo za mais to ekomi nango komokende nango toyebi kino oza sur na opesa osimbi mais yebaki makambo za naboyi okota mingi naboyi mpenza jérémi na temps normal naboyi ngamo mpenza nabi mpenza ngamo nabi mpenza ngamo naza matière no ya ebele ya solo mpenza okomioka mpe yo moko me naboyi kokota ya yo moko mpenza place moko boye naboyi biso bokomi na bakakaka ozofinga bato ti ozokoma na niveau keno odegrene odimine baninga na yo baoriginal baninga no baoriginal tano baninga original oyebi eloko nazoloba baninga na yo original ni bango aza bango baninga no mi baza baoriginal fais gaffe obebisi théâtre makasi na mafinga obebisi théâtre na bordure obebisi théâtre na maloba mabe ozoedike masi te naokosa yo te tobaye yo yango tozonga kaka babini na biso bateye baart tiktok ya kolobaloba bato batala biso moko bini moko osala publicité moko te moko minjo minyango okomingo emengo okomikwa otomikuikoto okomikwa enga tomikui tozongi omikui makasi yo ozomizwa oza nani na kati ya comédie bacomédie nyonso oleki saisai te oleki esobe te oleki nani te oleki bato ya minene totala bango te bapapa elombe non kita merci kita ozokende yango mabe makasi tosepela nango te bato bakomi kobaye yo kita omikuye okomikuwa makasi ata oza so camarade intel non de biso tokobana kovana kaka te bana kotala kaka bozu osala bana bazoya moto akati lingala ndenge okatilaki moto na suka nango fozalaka kolandaka yango te eza juske théâtre éducation ezalaki donc kotala bafille ya balabala nasi na te na batéâtre no nyonso nango ata place moko te mwa éducation eza na kati wana parce que ezalaka kolakisa bafite okati oza nde boye mpo na nini kotyola bato na directement moto atelemi boye nayebi te soki nganga oyo okotaki jérémi nde abisaki fo okatiaka bato mangala mpo ekomema yo lelo boye obenda exauce makolo bokenda koétouffe exauce maloba na ye ti lelo exauce amonaka susu te exauce akenda wapi obenda mona na makolo oloka eti oetufa visibilité na eti mpo ye nde ayaka na makambo wana me na suka nango obentie makolo alimo kaka boye mpo yo oyebi place okenda yaya naza makambo eza ebele jérémi koninga te nakoma kokende en tout cas silama na baoriginal silama na bafille original nyonso nga nde nazoloba silama na bafille original silama na bafille original basere na biso ya théâtre epesa yango poids mpo ya mado akoleka kuna kodenda kozwa mobali akonini me yo kozwa mobali ya boyeboye te okozwa nde ya nsima no naboyi nakota na place ya nini mpo oza na ye déjà naboyi silama poli kozanga bato nyonso respect boye oza nani na kati ya communauté na monde ya comédie moi so bavile na biso basalisi basala théâtre eza te bakomi koyoka so bakomi kolia bomengo na bango ba théâtre tala esika bango place basuka te bavile na biso blaise nani tukebati nde basuka bazala bango na place na bango boye bazozwa bango na valeur na kati ya meme ya gouvernement lelo so bazwi makambo wi ekoteba bike no comédie moko boye kalebe saisai
otali ba esobe bakobela bakosunga bango otali nangana tune kaka mbongo ya mama Olive nde yango ene esala bino bokoma bamachama chunga menjombo tobaye bino tobaye ngamo Shabani tobaye tolembi pe ba bordure na mo sa théâtre moko abwe elo mo osali awa o sa isa bato sa théâtre oui ba entre mso sala wana ça zo moi na mo na pe malonga te on est tu vas décorer na kolobate mais lo comme sous faut tikaka jouer dans ta rôle dans quoi papa na kati ya ndako tout aso ekosimba oko jouer pe rôle moko papa poza mobali tozana ingomengo awa chino longonda tozana china longonda yango yo jouer dans le rôle ko la papa na responsable na kati ya ndako to mobali ya mutu moko boy longola rôle ki pede longola rôle ko finga to tana so ekosimba Gaza ma bia Mathieu neza makasi sala rôle wala ton dimayo la ta veste no ça qui rôle la pasteur boy on ça passer mon soboka ba jeton et mon pe makama pe ba jeton pe ceci là et si la ngaya na zana nga ena comme na ena za ingangamo na ngamo ingangunga na ningina ba jeton isusu te na bato so na monika te mtu mo te ça jeton ko na koyela na zolo ba nga pesa vérité ah na za boye ndenge na zo fungula misu boye lokola ngbomo lokola ngubu na kati ya mai ndenge na za amo muto sali kaka jeton na théâtre na koyela olobo so ba jeton bo finga na kamba na moko ndenge na mvutaka Benita na Karine masalaka oui pour nous tu na mvutaka Benita na Karine baswana pour ba jeton jeter kineki tina mvute pe moto za boum boum Kotanga kako mumbala moko ngali ngaka mutu foloba yo ya mado yo Jérémie olobo fona ba hypocrisie moko bona kati na bino obwaki jeton masido ndenani maana ni yo nenani omoni mbeli ekata. Voilà bandeko na ngai o eza vraiment retour ya vidéo na biso j'espère que toyoki ndeko na biso mobali toyoki ndenga lobi kandi na yebisi bino eloko intéressé nga na ya kosala video o eza on aloba na bino tosalaka ba preuve opamba te omona biso tosali bato kuna bakomi koloba na biso bosala makambo mosusu botika bango te totika bango pourquoi to bon bayaka kosali komba Belleville bayaka kosali komba Belleville na pete siko so elo mobe mutaya kosala biso po toya koloba na télévision pour que to prouver bato bayebi te bato bamonaka kama ndenge ezoleka po to prouver bango biso tosala yango te tobomba non oyo eza internet ya isika kobomba mate internet eza bayelo na internet yo pe so omoni eloko mo vérité mo oye na oka na internet okenda nango bon mabende kofinga parce que eloko mama Belleville nga te kofinga ndete mais so tofinga te on juste tozoya mpona kosala recadrage juste tozoya mpona justifier ye hein, c'est pas un problème la famille s'il vous plaît bon tenir sur regarder dans photo comme ka koloba neti boye aya lobi bien à confirmer les biso que ma chérie a finga ka Belleville à confirmer les biso hein quelque part faut on dire parce que à de l'autre côté moi je dirais oui à de l'autre côté donc c'est que ayo karwa yebi vraiment que ba jeton ya boka ka boka directement chez notre maman Belleville. Donc, pour moi, c'est un réel plaisir. Pardon. Il y a quoi vraiment qu'on sait l'émission, il y a quoi qu'on loba, il y a quoi qu'on dénonce l'eau pour que tout le monde soit peu battre la cabine, bateau peu bon la kamakambu, peut-être bazaka naître dans le la ming bazaka naître, peut comprendre ma kambu parce que au moins là, ma chérie mon frère soka ba kelo ni moi batou na ba commenter tant ba boka ba jeter musu ba lo baka abaki même tout temps. Bino moi biskanya boke atangi komba mutu te ozomo mais tant moko la ba moko ko confirmer o azaka na ngambu la ba côté kuna azo confirmer le truc ya boka ka ba jeter eza solo et puis likolo nga bien na matière pourquoi pas te koloba o eza internet nous travaillons sur des sujets ozomo to zakana sujet sur l'étoile toza obligé à quoi ko décortiquer toza obligé à quoi ko lobela sujet wana donc bon tenir sur regarder la famille s'il vous plaît c'est un peu ça. Bon, mon inde ko la biso a lobby vraiment a vu tant na ya koloba. A vu vraiment tant na ya koloba.
lelo théâtre ba tebele ba zoye ba sens à théâtre te yango moni tellement ba mesana ko sala makambo na cholanda nini moko bope ya ndeko na so Carlos no yo tchela bino alobi donc eza ba bilo mususu boye tellement que yo mesana ko sala lelo ko wana o mesana ko sala lelo ko wana soki bato basala lelo ko bato so basala idée mabete yo zokola angle parce qu'il a cop na yo vous comprenez cop ba jeter za cop na ye siko leo to komi komona lelo yo nani bela osala film nene osala film nene alobi baloba na kata film ekomi abwakeli mutu asali boye parce que eza cop na bango tellement bango bayebi cop na très bien mpona bango bamona ke lokola mpe tosala yango bongo c'est que pe Belville na alobi pe bongo ye pe avion ka bongo asali yango bongo ozo comprendre donc imondi na bango babi ndoki kaka nde mitaye bandoki ozomona tellement na monde bango ezokende bongo ce n'est que normal bango mpe fo baraisonner bongo nde bazoraisonner ozomona la famille alors c'est vraiment triste pour na ba comédien na biso pour na monde ndenge komi monde ba jeto ba film kitoko eza lisusu te mais heureusement chez nous na kata Belville ba film kitoko eza kuna vraiment tali film au CP alors je vous invite tout le monde to kende na kata Belville TV ba bi Belville TV to kende kokota kuna to consommer ba film là-dessus et plutôt s'abonner massivement to cliquer la cloche de notification pour qu'à chaque fois soto côté ici vraiment et comme là yo balobi so ko la famille libote ya solo na lo barabia ya solo au commenter pour ko cha like na yo parce qu'il s'agit de notre maman ceux qui va défendre maman la biso et ça la bien et c'est grâce au théâtre que le bateau bétamment ba c'était mon boye pour que tout le monde pour que les gens comprennent aussi la réalité aux hommes donc c'est un peu ça bande ko ngai balobi film ya musuni déjà eza na kati ya Belville TV film la ville était gras la ville était gréso becha batuma baku la ville était gras et eza film mo toto zela ngona maboko ko fungama épisode so que si toto zela net na minute toto zela donc tous on toujours pour la film la biso alors la famille restons toujours branchés sur Belville TV sur Candy Star peli sous bande kolanga film la biso ya ma fille eza tellement kitoko bande kolanga bino ba oyo boza ba fait ba femme mère oza femme mère obota mobala sudola yo obota mobala zakana yo te obota do tikalaka yo mona ba mère ma femme seule la famille to sengi bino bo kende kokota na Candy Star bo visiter vraiment émission là beaucoup na Candy Star pardon bo vérifier pe bota la vidéo na biso o eza na Candy Star ya na titre na ngo film na titre na ngo ya ma fille beaucoup tapende bandiko na bino mo mona bino mo ko comprendre qui est Belville qui est Poutine de l'écriture bien bo comprendre biloko nya zo coach na ba chaîne na ye ba biloka ya écriture a bien boyebi ka tonton vini pas comme kitoko pour les écritures na donc a comme biso vraiment film kitoko lambeli biso loka kitoko alors famille bota to soutenir Belville TV to soutenir Candy Star balobi maman ça na Belgique maman na Belgique vraiment balobi ça va inda les londe les enjoy nde balobaka na Swahili donc vraiment mon kolongo ekomi mkolongo tozela ki ngopé lelo enfant et comme bande kolanga bokozala bino vraiment spectacle ya bozala pio babi bozala pio penza bozala pio dans ma lilité babi ni chaud ni froid bozala vraiment on a panique côté bino te panique ça la tête dans tous toujours voilà pour na kolanda film la biso na kati ya chaîne na biso ya Belville TV voilà la famille j'espère que les messages est passé balobi la ville était gras et ça somme maman milo makambazo sala wana en tout cas et ça passe et ça vraiment passe bande kolanga mais to consommer toujours film na biso vraiment et que ça la bien famille libota oye babi famille libota toujours tous on a pour ko bimisa batu nyonso o bazoya pour na ko déstabiliser o ezali monde à théâtre parce que ba Belville ba o sala musala bela zo sa musala azo travailler azo se pour monnaie pour la reprise sur le bloc qui toko boy alors nous devons protéger aussi Belville il faut te protéger alors pour te protéger l'on to ça là ce qu'on doit déplacer en tout cas faut tout le cas tout ça là quand pour que et ça là bien aux autres on va aller te bengi famille bota toujours baby famille bota ya sur yo ta famille bota sur ce qu'on a famille bota sur commenter, liker, ceux qui peuvent partager, kakayo, partager et puis s'abonner sur notre chaîne de famille Botanews TV et puis na Belville Candy
na Bellevue TV, pardon. Et puis na Candy Star, pour tout ça, na chaîne Mi Balé la famille. Voilà. En tout cas, la famille, et on va la on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.